Merci beaucoup, amis téléspectateurs habitués à Communication Plus Télévision. J'espère que vous avez Rwandabiso de partout dans le monde. Merci Nabandeko à Diaspora Nyoso. Merci Nabandeko Pays le Congo démocratique. Merci Nabandeko à Kinshasa. Pour la confiance et fidélité immense, vous avez repris la première chaîne numérique et professionnelle. Je cite la Communication Plus Télévision. Merci Nabande Konyoso, baza commenter pe ma kanisa ba imboka na ba réseaux sociaux, baza kopesa ba suggestion na bango, ezo sala biso makasi ezo pesa biso énergie mingi ya kozonga autour de cette télévision Makanisi et Communication Plus, votre magazine Makanisa ba imboka pour décortiquer quelques questions de l'air amis téléspectateurs. Lelo na yeli susto so la moi moké na ba sujet misato kaka. Ba sujet misato ezali koloba un peu partout dans le monde na maimatali musala ya ndeko Jules Lingeti. Jules Lingeti au boyebi na bémission et kaki on aimerait ko beta ba révélation na o nyoso to monaki na ba réseaux sociaux sur la personne de monsieur Jules Lingeti lelo ba révélation eza moi mingi ekobima sur la personne moto ya patrouille financière to ko beta masolo na maimatali 100 jours ya gouvernement Judith Tuluka Tsuminoa. Est-ce qu'il y a de ministres, il y a de vice-ministres, au bas c'est démarqué, au bas la qui c'était biso iyo na 100 jours to sali mosala kitoko. Et je pense que to ya kosuki sana o to bengi révision il y a constitution il y a le Congo démocratique ou bien changement nango parce que et belé ba causer la changement on a pas été constitution na biso et la kitoko mingi te na yango ezali na sengo mingi. Amis téléspectateurs, tous à la liboso na bino pona koyebisa na bino était botika te commande makanisa ba imboka elelo et bandi et je crois qu'à la fin de cette émission to kozanga te sondage de l'homme de Makelele pour que toyebisa na bino lolenge kani makambo ezai kotambola kitoko. On va dire bonsoir, bonjour à notre invité, Monsieur Ludovic Milambo, communicateur privé et chef de l'État, cadre du UDPS. Oui, madame Makanisa ba imboka pourquoi lelo. Merci Ndeko Moïse pour cette invitation. Na CPL na kati na esika oyo. Je pense que je suis maintenant un habitué de cette grande chaîne, surtout na kati ya émission na yo zali kotala ma deux partout en tout cas. Félicitations na yo parce que ba eko vont meso pesa na ba sondage zali ko sala na ba niveau ya ba ministre to moni même ba changement ba ministre ba comprendre été mbela ozali ko pesa bango il y a plusieurs ministres wapi balakisi moi bokasi en tout cas félicitations na yo pe na pesi mbote na kolo et chaîne oyo na kombo ya @mukuna et toute l'équipe ozali ko accompagner émission oyo pesa na kati ya chaîne oyo mune. Je pense que ensemble na ndenge batu tango nyonso bana mboka balinga kotala biso na kati ya chaîne oyo bakozwa biyano na mituna pe toko élucider soit ko éclaircir bango par rapport ya ba zone d'ombre oyo zali na kati ya ba élément to pe ba dossier oyo simbi na mokolo ya lelo. Merci beaucoup na mwana Congo Ludovic Milambo. Je crois que tu lobby autour de cette émission tozo lobby la mathématique karamisa tout parce que ils arrivent vraiment dans la matière et belé ezako lo mana ekolo na biso mais to simba maimatali IGF Inspection générale de finances, l'inspecteur général Nango Jules Lingeti, ba révélation pe outi kobima likambo etali détournement immense au écoute na yemoko Jules Lingeti 30 millions de dollars américains na sino congolais. Ludovic Milambo, est-ce que cela est vrai na automoni na ba réseaux sociaux sur la personne de monsieur Lingeti K? J'ai toujours dit que je suis communicateur privé du chef de l'État. Très bien. Membre de CPC, wapi kamami nandeko Sneg Luangila. Très bien. L'objectif de mission na biso bato CPC c'est la ko finga ba ministre té et ça la pété ko combattre ba institution de la République. Le CPC a une mission précise, celle d'accompagner la vision et l'exaction du chef de l'État, mais aussi accompagner les institutions de la République. Donc, ce que moninga na ye awa tozakate na ba lolenge moko ya ko funda ba to ko finga ministre, to ko loba mabe ya ministre. Non, s'il faut négocier, s'il faut dénoncer, to dénoncaka. S'il faut dire en bonne chose, to loba rappeler ma bonne chose. Très bien. Mais na makambo oti ko loba, en tout cas, je suis sidéré, touché. Na omona ete ezali na batu na kati ya mboka oyo o bazali ko continuer ko combattre vision mokonza mboka. Pourquoi? Parce que Lelo, pour la 4e ou la 5e fois, il y a un chef de file qui a créé réseau Moko Boye. Réseau wana bazara wana pour combattre Jules Lingeti. Très bien. Na kata réseau wana ba ko kaka mutu ya Jules Lingeti. C'est comme si Jules Lingeti est responsable. Il y a le Lengue chef de l'État à Bengana Bango parce que ces gens-là n'ont jamais été remplacés. Très bien. Il y a un ancien ministre des Finances qui n'a jamais été remplacé, mais qui a été chassé par le chef de l'État à cause de la mauvaise pratique naïe.
na lolenge na ye ya kosala musala ya mabe ya ba paiement d'urgence oyo ebebi simboka et koti simboka na kati ya kao na moto oyo a aidé le chef de l'état ata mokete et le chef de l'état en prenant une décision ya ko chasser ya ko licencier c'est comme si Jules Alingué était devenu les responsables ya chômage na ye. Or il y a un dossier lelo to komona ezakotambola sur la toile de Konanga Moïse. Nous connaissons les bienfaits de Jules Alingué pour ce pays. Et on sait pourquoi le chef de l'État a nommé Jules Alingué. Et Jules Alingué sait très bien la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. C'était pas une mission partielle, mais c'était une mission où il faut travailler à la majorité, à la opposition. Jules Alingué a reçu une mission, et cette mission-là, c'est quoi? C'est combattre l'impunité. C'est combattre les détournements. C'est faire en sorte que nous ayons une très bonne gestion dans les finances publiques. Donc ça veut dire que Jules Alingué n'a pas de couleur. Très bien. La mission qu'il a réussi, c'est pour bosser, travailler, pour que tous la mobilisation et recette. Mbongo et mata et permettre biso to tongana kata mboka oyo. Pour na tongana kata mboka oyo, on a besoin de misolo. Très bien. Pour na tongana kata mboka oyo, topé pour na kosili sa guerre, to na posa ko pesa ba to mapinga na biso ba sona na biso misolo pour na basa musala malamu. To na posa ko soma minduki et tout ça ça demande de l'argent. Très bien. Il ne faut pas que certains individus oyo bazoya na mboka oyo à cause na bango moko bacha ba millions na ba poche na bango au détriment il y a tout un peuple. Très bien. Et en quoi na passage à mokoza mboka na manda na ye akotika nini? Est-ce qu'akotika comment ba détournement? Akotika moyibi te. IDPS to bundaki poto changer makambo. Parce que IDPS c'est le parti du peuple. IDPS c'est le parti qui émane de la volonté suprême du peuple. Nous ne pouvons pas accepter que ba détournement yango moni le président Tshisekedi n'est pas dans ces sales jeux. Il a pris la décision de mettre batu nyoso ya mabe libanda. Très bien. Jules Alingué a rendu des loyaux services dans Katamboka. Vous vous souvenez lorsqu'il a été nommé na Katamboka, nous avons connu des gens qui n'ont pas carte visa. Plus de 100 cartes visa liées à trésor public. Wapi bane ko soit $200,000. Est-ce que tant que Jules Alingué ta kataka hémorragie on a bango basaka wapi? Très bien. Tant que Jules Alingué a ko détecter que bato moko ba ko soit mbongo na trésor public. Bato na basaka wapi pona ko mettre la Jules Alingué ta maboko. Bola munyo sona ba bosani. Bazalaka wapi tangu BGF Bank Azua Banque Centrale $43 millions. Tangu Jules Alingué ta lobi bokozong sa mbongo na ezonga. Bato na bazalaka wapi? Bazalaka wapi tangu Jekamina zaka na problème plus de $2 milliards. Et ça a partagé par bato moko boye pour na ba faire na bango. Jules Alingué a télémé le dossier wana. Bazalaka wapi? Bazalaka wapi na mama contrat lelo ya Sikomine de Sikomine. Toyebi contrat oyo. Mais le kamwa contrat on a y à boire à manger parce que bazo ba Jules Alingué yemo pazo ko ya na kati ya contrat wana. Motu ne simple. Très bien. Contrat oyo ba na Jules Alingué tete. C'est un contrat du 22 avril 2008. Wapi un ancien régime ya Kabila ba signa ka contrat na longue ya Moyibi la lokoso. Toyebi ndenge ce contrat ne signama. Toyebi lo lenge ba travailler contrat wana et qui pour l'intérêt à peuple te. Comment se fait-il mboka na biso na ba richesse to nango to pesa ba Chine pouvoir ma classe collègue biso moko bazali ko exploiter ba minerais na biso mais mbongo ba ko pesa eza digne pour na biso te. Très bien. Mais il faut attendre que dossier Wanda Makambuya ya ko revoir osali contrat Sikomine et contrat ba na Jules Alingué tete. C'est-à-dire que contrat wana pe ezala ki na mesa ya ancien ministre Nicolas Kazadi. Très bien. Mais pourquoi yo moto zali mayele mingi yo moto yebi finance ya mboka yo moto yebi en matière de finance yebi makamebele mais pourquoi pas okenda qui est pas chef de l'état oui c'est que non na ko mona moi babulu yeke na kati ya contrat Sikomine ofanda ki nye osala ki mokoza mboka ça la distrait osala ki population ça la distrait pour yo moko o réviser contrat wana pour ozo misolo ça nini o tia na poche na yo. Alors lolenge Jules Alingué a eu audace ya kokota na kati ya makambo ya contrat Sikomine c'est l'IGF nde ba fongoli mayela lobi que il y a un ça va pas na kati ya contrat Sikomine ake komona mokonza mboka parce que l'IGF l'inspection générale de finances et ça a attaché à ministère de finances et ça a directement la présidence de la République. Après ça rapport on n'a pas chef de l'État. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tant que ake komona chef de l'État
Il y a un ça va pas dans contrat si commune. Très bien. Il faut que tout le monde contrat. Ba chinois ba persistant ba boya. Mais si l'ingé ta bête le boka lobi mokonza mboka, ça n'a confiance. Très bien. Chef de l'État, tellement que alinga koka jila lingete. Tellement ayebi que soda na ya makasi soka lobi kambu akosa kate. Très bien. Mokonza mboka pesi fait vert. Tokei na makambu ya révision ya contrat si commune. Bande konangai. Na kati ya révision on attend à mon chef de l'État. Chef de l'État a comprendre que non, il avait raison. Toké to débattre na chinois par rapport au contrat. Le chef de l'État a jugé bon de mettre en place ce qu'on appelle une commission. Très bien. Et la commission n'a pas un communicateur d'investigation. Très bien. Na rasoki na yene sika na yaka toujours na ba document na ngai. Tout à fait. Na moto moko to lo ba biloba lo bananzela. Na moto moko te oya ko kosa. Nenge ba ko kosa la jila lingete makambo na niveau ya ba réseaux sociaux. Très bien. Non nenge ba ko pesa ba ko futa ba robot communicant, ba communicateur rebelle pour na ba ya ko loba mabe ya jila lingete. To ko mona bango. Ne ba sa makambo wana. Très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ndeke Moïse. Allez-y. Il y a eu une décision. Oye Sinyamaki, le chef de l'État à travers son directeur de cabinet. Bon, dis-nous quelle décision on a à IG. Kilenyembo. Kombo. Très bien. Le chef de à son temps, directeur de cabinet. Très bien. Le chef de l'État avait jugé bon qu'il y ait une commission qui doit être mise en place pour analyser et renégocier les contrats si communes. Très bien. Et cette décision, wapi esengelaki ngambo kotoyo. Banimateur ya congolais ngabu koto pe banimateur nini chinois. Très bien. Et c'est là qui bango nyonso ba fanda autour d'une table ba discuter sur la révision ya contrat nini si commune. Très bien. Mais mayele nyonso ne eutaki panani. Ya nani? Audace wana eutaki panani, courage wana eutaki panani. Dans son agile lingete. Très bien. Mais comment se fait-il moto oh ya moni que y a un problème na contrat si commune? Très bien. Bo banzi kaka moto wana yenda ko yasu ko détourner mbongo ya moto yemo ko sali be fort pour que vérité y bana. Il pouvait aussi appeler les Chinois dans son bureau. Très bien. Il pouvait se dire aux Chinois, venez dans mon bureau, ou peut directeur ya si commune, ya kana bureau na ngai, to sola l'amiable, pesa nga parti na ngai. Mais pourquoi Alingete n'a pas fait ça? Très bien. Pourquoi Alingete n'a pas procédé ainsi? Alingete a voulu que la République puisse bénéficier de la richesse naye. Très bien. A quel moment Mokonza Mboka a tie commission oyo. Il est monde qui président to mokambi ya commission wana. Très bien. Commission moi c'est là qui a deux organes na kati. Organe moko c'est là qui oh le makambu ya. Voilà, la commission a pour mission d'analyser et d'évaluer la commission de collaboration du 22 avril en vue de renégocier. À cet effet, la commission est chargée d'analyser les contextes et l'origine de l'élaboration et de signature la convention des collaborateurs. Très bien. Bâtir des commissions. Allez-y. Il y a eu les comités stratégiques. Très bien. On a tout ça dans la décision. Dans la décision. Très bien. Na comité au secrétariat technique et le plénière. Très bien. C'est pour vous dire que non. Mokonza Mboka ayebaki makambo esalam ao. Mokonza Mboka ayebaki ete a tie commission, on a quatre commissions là, il n'y avait pas seulement l'IGF de Moïse. Très bien. Na quatre commissions là. Il y a eu la présidence de la République. Très bien. Il y a eu le gouvernement à l'intérieur. Très bien. Il y a eu l'IGF. Il y a eu les entreprises publiques. Très bien. Il y a eu l'administration publique. Il y a eu aussi les services publics. Na quatre commissions. Oh, makambo paiement bondi. Lequel a décision? Je pense que décision est allée. Ils ont dit bien mentionné on a décision. Très bien. Na quatre makambo wana. C'est-à-dire que le chef de l'État était au courant de la commission. Très bien. Ce n'était pas une question de vol. C'était pas une question de détournement. Très bien. Yamona kotuna motuna kaka. Soki mjina alingeta ki na posa ko détourner mbongo. Est-ce que alinga ki abenga ba chino na bureau na yete? Ba solo na yete? Mais il n'a pas fait ça. Jules Alingete est allé voir le président de la République pour rendre au clair. Très bien. Dossier au Etali Makamouanani, Makamouya, si commune. Voilà. Et le dossier a été rendu au clair devant tout le monde. Et il y a eu bateau Oyo, côté de la commission, il y avait au moins 262 personnes. Très bien. Je le dis, 262 personnes, baki na kata commission na. Na kata 262 personnes, il y a eu aussi le ministère de Finances. Na kati ya corporation na commission wana donc. Na kati ya commission wana, il y a eu aussi le ministère de Finances. Wapi ba conseiller Nicolas Kazadi avait pris part na kati ya commission wana. Même aussi la vice-ministre, il y a Finances. Madame Sélé, na PCMO Teskazali. Il y a pas cela qui wana. Mais la question qu'on se pose ici,
ba membre nyonso ya commission wana pourquoi ba déclarer l'autre côté? Pourquoi ba lobby te qu'il y a détournement? Mais seulement un individu qui n'avait pas participé à la commission, la personne de Nicolas Kazadi, ne sengeli na ye akene ko futa azwa ba document abimisa yango. Mais la question que si on se pose na kati ya commission oyo. Très bien. Décision oyo ezomaki ba lobby boye. Que makambo moko te oyo komami oyo sengeli ye fuité. Parce que makambo est à niveau d'une manière secrète. Pas travailler pour ne pas avoir résultat. La RDC a gagné au moins 7 milliards de dollars dans la révision de la constitution. Plutôt dans la révision, il y a contrat 6 communes. La RDC a gagné au moins 7 milliards de dollars. Ça, c'est bénéfique pour notre pays. Très bien. Mais comment se fait-il document Oyo? Wapi na kati commission, ba peki seki ba document ebimi, mais ba document Oyo ebimi libanda. Est-ce que na comité na mutuna nanu ezali ba conseiller na ye ne ba bimisi document parce que baloba ki était soki document o ebimi il y aura des poursuites judiciaires toko tuna mutuna est-ce que ba conseiller ne ba bimisi document o libanda? Très bien. Mais na kata décision sont allés dans article nango entre article 8 to 9 ba koloba été bato nyonso o ba participer ki na kata commission na bazana droit à jeton de présence. Cela veut dire que moto na moto singé na bango ko futa ne fisque quelque chose. De ko nga à travers dans le ministère. Très bien. Na ebi que une commission so côté commission ça a toujours été payante. Ba futa toujours la commission. Très bien. Mais ceux qui na musala o bango basali un travail qui a duré 9 mois avec le chinois. Ils ont bango musala 9 mois de travail. Très bien. Et puis na 9 mois na basali musala na bango et sali était et c'est là qui va rémunérer bango, c'est pas foutre bango. La commission a jugé bon. Je n'ai jamais vu dans le document au balobi, c'est l'IGF qui s'est décidé lui-même. Yakoloba était plutôt elle-même. Yakoloba était non, bon foutanga imbongo autant. Très bien. Autant. Très bien. La commission a jugé bon. Je l'ai dit ici, qu'il y avait les directeur des cabinets du chef de l'État, Guilain Yembo. Très bien. Nalingito landa tout lié à l'agréable et autres aïko solola. J'ai la lingeti paye moi Rafana qui silence il a parlé par rapport à dénonciation tout par rapport à la situation sino congolais. Si comme nous sommes bolingi pe dossier aïko lobisa un peu batu moi mingi. Teo ka monsieur Jules la lingeti ke yemoko. Azaro loba moi moké, ezali intervention à moi moké to katika restreint et bongo tozonga. Je pense qu'on va boucler dans chapitre wana nini esengeli ba congolais ba retenir. D'abord on suit monsieur Jules la lingeti ke. Citoyens, pour que ce travail de la lutte contre l'impunité soit une appropriation collective. Les Congolais ne laisseront plus un autre Congolais se croire au-dessus de tout le monde et faire la prédation. Ils n'auront plus de chance. Et je vous dis même, c'est là que nous avions inquiété, qui sont même libres aujourd'hui, si on les remettait demain aux affaires. J'ai parié qu'ils ne feront plus. Parce que nous sommes là. On veille sur eux. Le plus important que vous devez retenir, la prédation n'a plus d'avenir. Avec le président de la République actuelle, ils doivent changer de méthode. Ils doivent se reconvertir vers d'autres activités. Sinon, ils auront des chantiers qui vont rester à cet état-là. Depuis l'instauration de ce système de patrouille financière, les résultats sont encourageants au niveau des entreprises et établissements publics. Des augmentations des recettes ont été observées dans les différentes régies financières qui bénéficient également de la compagnie. Très bien. Touti kolanda wana mwa extrait Ludovic Milambo na o touti koloba mansor. Est-ce qu'on a lingi na mwa moke bato nyonso baza kolanda biso ba mama bipopola ba mama bakoma ko s'intéresser pe na politique ya ekolo na biso lolinga kanimbo keza kotambola. Ba retenir nini na dossier ya sino congolais oyo. Kombo ya Jila Lingeti ezalaki cité que yepe à côté na complicité ya bato bazalaka na système akanyaka. Qu'est-ce que cette population, la communauté internationale et nationale ba ko retenir na dossier avant de boucler en autre na évaluation il y a 100 jours à gouvernement j'ai dit tout le cas de j'aimerais dire ceci na bato nyoso bakolanda biso très bien que et na bato oyo bazali ko combattre vision mokonza mboka oyo ba komisi Jila Lingeti lokola diversion na bango lokola moi eloko moko balinga baleka na sima Jila Lingeti pona bakoisa mokonza mboka on le sait très bien et na bato moko ozali patron ya fil ya ba prédateur wana ou est responsable de parti politique na combo ya AVK
responsable bato bazana kabal na lobi kabal wana omona conspiration basali contre Lingete wana et ay parti politique mo basali na kombo nango alliance de voleurs contre Lingete. Parti politique c'est la parti politique wana le parti politique a vu le jour to yebi ba date nango ba na mikanda nyonso parti politique AVK chef de file na bango to yebi bato nyonso oyo Gilles Lingete te mais IGF asala musana ye pona bango IGF akomi lokola eloko mo ya kobebisa il faut ba ko isara c'est là ngana moni affiche mo na ba réseaux sociaux bache AVK est-ce que Ezaï oyoyo zaï kolobela parce que AVK on a yo ki angosoki alliance de compatriotes biloko mo na moni bo azako compagnie chef de l'état jamais je ne sais pas AVK on ngana AVK yango o boko mona AVK alliance de voleurs contre Lingete bango wana parti politique ça pour bango basali Lingete bango basali pour ba combattre Gilles Lingete bango AVK toko yebisa mokonza mboka boy afongola misu très bien afongola misu que ezali Gilles Lingete ne ba luka nde mokonza mboka comment se fait-il lelo lolengeni ba chino ba komona biso na makambo boye papa osalaki musala na we koki chef d'état amoni ke oyibi bana mboka oyibi forage oyibi ba lampadaire lelo toko mona centre financier esilité toko mona arena esilité mabenyo so yo sali omoni yango te et puis yo pona yo olingi o combattre Jules Lingete mais au sabiso que non c'est Jules Lingete mais en réalité c'est le président de la République. Pourquoi? Parce que le chef de l'État pour na ye alobi ke mokonza mboka a humilié ye merci mokonza mboka c'est atika ye na ministère na ye et c'est là qui a travaillé et c'est là qui a continué en tout cas to lobi boye biso to ko accompagner Jules Lingete ndenge mokonza mboka lobaki vous avez suivi Jules Lingete il a dit aucun nom ya congolais ko sala likona ba congolais mususu aucun nom cela veut dire quoi congolais no sazali égal même le chef de l'état avait dit que bozu ya mboka o esengeli e bénéficier na mona nyonso ya Congo yango Jules Lingete azui mokano ko loba ete chaque congolais doit bénéficier na richesse ya mboka o esengeli na biso to tonga mboka na biso lelo to gagner contrat ya Sikomine 7 milliards de dollars ekoti bana Congo boye bate na musala wana to ko tonga banzela rokade yango na ko salama bomoni oyo nini ya Kalamambuji yango na zongi na donc misala c'est pour vous dire même na makambo tali kato d'enseignement mbon wana ekota na kati donc pour vous dire que le chef de l'état ba membre ya commission wana baki na posa ya kozwa mbongo na bisote parce que aucun membre ya commission na est venu réclamer que nazwa ki mbongo muke nazwa ki mbongo ebele parce que commission yango moko est chargé Jules Lingete et lobby Jules Lingete yonde okende kozwa mbongo na niveau ya Sikomine tant mbongo wana ya commission ko ya pour na ko partager chaque membre il y avait au moins 262 personnes mutu mutazi mbongo na ye ce n'est pas les comptes privés il y a Jules Lingete ne mo il y a eu un compte il y a IGF ne batina ki mbongo pour na IGF asa nini azwa mbongo apesa na mutu mbongo na ye donc arrêtez cette histoire ya koloba ete Jules Lingete a détourné l'argent Jules Lingete a volé. Lingete a la confiance du peuple, il a la confiance du chef de l'État et nous vous interdisons que si vous continuez à faire ça, nous avons compris déjà Ndebozawana bo combattre Fachi Béton. Bolingi Fachi vina yebeba bolingi bobebisa Fachi Béton papa musala ko sala bolingi bobebisa ozali kaya Fachi Béton. Keba yo fil mokonzi ya fil ya parti politique ya AVK. Merci merci beaucoup toi Ali na télévision. À propos Moussoussoué Kokendara Kitoko Mingité de Ludovic Milambo. Très bien, on va boucler avec ce chapitre Gilles Lingete qui na kolinga siko ya kitamwa moke avant tous même 100 jours ya gouvernement Toluka to betali solo ya révision ou changement à la constitution. Na landi moi bato Moussoussou pe bazai na kati ya union sacrée hein. Ba obili kambouane changement à la constitution ou modification et ko concerner bango mingité. On dirait comme une kaka combat ya UDPS ndeko Ludovic Milambo. Zali moko ba UDPS. Comment expliquer que si à l'union sacrée zaida na bato mosusu ba ko boya na bango révision en constitution ou changement mais ba ko taxer l'UDPS ndako telemela kaka l'UDPS ndako sala manso pour que mibeko li kondi école Congo démocratique ça la changer ou modifier. Ndeko Moïse, merci beaucoup na question tuninga na makambo tali révision en constitution. Au tali mingi makele les ans akati mboka bato ba ko ba dialogue et sengeto négocier. Mais nous avons suivi les garants de la nation, nous avons suivi le représentant valable de la nation, nous avons suivi celui qu'on appelle l'unité de la symbole national mboka na biso, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme en question moto oyo ayeko pesa kimia na bana Congo pe aye na bokasi nzamba pesier pour na acha sécurité manakati ya est de la République.
na kati ya Hongrie boka ki akoloba ete je ne trouve pas une nécessité na mon nécessité mon côté ya koluka moyen to dialoguer parce que le pays n'est pas en crise. Très bien. Pourquoi devions-nous négocier? Très bien. Pourquoi devions-nous dialoguer? Très Pourquoi? Ça veut dire que c'est pour vous démontrer, c'est pour vous dire que l'UDPS ou le régime en place n'a pas besoin de dialoguer pour un partage quelconque. Il y a gâteau. On a toujours dit que le Congo n'est pas un gâteau où chacun devra venir couper à soi partie à Kende. Toi, Moutoumoko, à Luka, comme premier ministre, toi, comme ministre des Finances, à Liambongo, à Kende, oh, partie le Congo est un cadeau que Dieu nous a donné. Et heureusement aussi, Dieu a donné quelqu'un comme Tshisekedi, Wapi Aouza Mboka Olo Lenge Sengeli. Il met tout en place. Le gouvernement Sika Oebimi Oyeko travailler pour la coluka moyen social à peuple, sécurité à peuple, diplomatie à Mboka et Mata. Je ne trouve pas une raison, il y a un dialogue maintenant, parce que c'est une proposition, il y a opposition. Opposition, comment c'est un dialogue. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de crise politique pour notre niveau, il y a dialogue. Mais il y a une nécessité en ce qui concerne le changement de la Constitution. Une nécessité. La modification ou le changement? Je l'ai dit ceci. En tout cas, pour passer à la 4e République, je pense qu'il y a une nécessité de supprimer la Constitution. Parce que c'est une constitution, puis il y a des belligérants, une constitution, salamaka, pour favoriser jeunes, bana pouvoir sika. Parce qu'il était encore jeune, à 29 ans, il fallait qu'on aide, parce que la constitution, qui était un président de la République, il faut abandonner l'âge à 30 ans, du colo. Alors il fallait que maintenant qu'on ça la constitution, et permettre aux jeunes, à continuer le pouvoir, mais aussi, et aider ba konzamboka ba travailler dans l'olenge sengeli. On a constitution tout ça là. On a constitution tout ça là. Comment imaginer un pays avec une superficie ba 2,245 ndengo yebiango. Un pays na fleuve tout ça nango. Un pays avec la forêt que nous avons aujourd'hui. Un pays avec le peuple que nous avons aujourd'hui. Un pays avec la richesse tout nango. Plutôt aussi un pays avec ma guerre, ma combat tout nango. Vous voulez donner à un chef de l'État un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. On connaît les réalités. Comment la personne sera travailler? Ceux qui n'ont pas un mandat à 5 ans, et Sengeli, Seni Azona nous temps, il y a convocation, il y a Makambetali élection. Et Sengeli nous Seni, elle est à niveau Assemblée nationale. Pour ne pas voter par animateur, il y a Seni. Ça prend du temps. Mais aussi, au Yebi, le Lengue, il faut pas déployer, quitter ça, tout ça, c'est dans la Constitution. Très bien. Mais eko ça été là qu'on a eko aidé Mokonza Mboka à travailler. Ndakisa ya fachi beton. Félix Tshisekedi abandi mandat na ye na ba couac na ba difficulté et belé oyo ngana to yebi. Ba difficulté le ko na ba o tali ba catastrophe peut-être naturelle makamotali Covid-19. Covid-19 est lié biso temps et belé Mokonza Mboka mbongo nyonso esena to travailler pour le peuple et que na Covid-19. Mais aussi nous étions en coalition avec FCC Cash. Coalition et permettait biso tête au travail comme il faut. Au moment qui un politesse oyo, un ministre de finance a koboya ko décaisser mbongo au moment où Mokonza Mbongo a kosenga. Au moment qui ministre ya portefeuille a koboya ko notifier membre moko o Mokonza Mboka a nommé na niveau ya Jekamine pe na niveau ya SNC. Tout ça la constitution. Mais aussi la mandat na aussi là to côté la deuxième mandat élection on a pour ça pemeni Mokonza Mboka komita là. Mais comment dois-je travailler na ba condition ya boye? Très bien. Yango eko senga na biso ndeko nanga Moïse. Allez-y. Na kati ya vision o Mokonza Mboka nango. Na moto ko la fachi. Moi je pense que ayi moto oyo esengeli ko pesa ye mandat mususu. Ça veut dire exactement que nous avons créé un go. Très bien. Mais exactement que nous avons senga na baimboka. Que le président Tshisekedi na volonté o ya la kisi. Très bien. Na mayele o ya la kisi. Na volonté o ya bitumba o to ko mona le Rwanda a commis na sia makolo. Rwanda comme ko mona que non ba intérêt ne commis menacé tout ça à cause de la diplomatie active. Il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Il est nécessité il y a continué que l'État ko travailler. Pourquoi? Parce que au moni et là, on est piégé sur la constitution des Même Rwanda, occidentaux, tant que nous allons menacer la RDC, tant qu'il y aura la guerre dans la partie Est, mon conduit a moyen à la makambo yali social la peuple a été à colora musulmans ce qui n'a pas et qui n'a pas Est. Au moment où on va attaquer,
Uganda ko attaquer, ba occidentaux ba ko appuyer bango, ba américain ba ko appuyer bango, ata ba pesi bango rapport ya Nations Unies, o komona nyonso ka maloba. Mais ba acte a été. Ba ko sala acte mon côté, oh nous demandons au Rwanda de retirer ses troupes. Mais ouais puis acte, bon sala acte ni ka maloba e ko simbate, nyonso to monique ezali bazo donc ko sabiso. Très bien. Nyonso na conscience pourquoi parce que ba yebi été kala mingi te Tshisekedi fera face aux élections. Et bango Rwanda ba occidentaux ba ko appuyer ba opposant na biso ba ko luka Moïse Katumbi ba ko luka Fayulu ba ko financer bango ba ko loba boti na population ba bima ba menacer Tshisekedi akoya mais tanga ko koya ata opposant ko zo bokonzi aye ba eloko moko que 5 ans mokonzi moko ta ko relever défi ya mboka oyo. Très bien. Il est impératif on a ko senga. Il est grand temps aussi. Il est grand temps que tu supprimer constitution oyo. Très bien. Tolobi que Tshisekedi il est le seul à diriger. Il n'est pas aussi le seul d'avoir la capacité. Mais la constitution prévoit dans son article 218 que la révision ou la modification de quelques articles constitutionnels, cela dépend concurremment aussi du chef de l'État, du président de la République. Le gouvernement, après délibérément, il y a conseil des ministres, mais aussi il y a parlement, mais aussi balobi 100 000 personnes. Cela veut dire ceux qui battent 100 000 personnes. Wapi va signer, va salir pétition. Pétition va signer et que va qu'on dépose au niveau de la chambre basse, devant bon, au niveau du parlement, parlement qu'on soit yango. Parlement il faut baser la majorité à bateau oyo bagondima pétition wana ne ba kozwa yango ko présentant na niveau mokonza mboka, c'est le chef d'État qui va maintenant convoquer quoi le référendum. C'est ce que nous demandons à la population congolaise. Que nous sommes piégés par cette constitution. Cette constitution ne nous aide pas à avancer. Merci. Cette constitution ne donne pas au chef de l'État la latitude de diriger. Regardez un peu vous-même de Moïse. Depuis qu'il a été élu, il a fallu au chef d'État d'abord de mettre en place un informateur. Ça prend du temps. Et un informateur est nommé par le chef d'État une fois renouvelable. Ça veut dire pour 30 jours, une fois renouvelable. Ça nous prend du temps. Il faut d'abord dégager aussi la majorité. Tout ça, ça nous prend du temps. Et nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est vous dire que non, on n'arrive pas à travailler avec une telle constitution. Merci, mon Bana ya mboka, bana ya Congo, message n'a pas moko. Otoko sala awa, elobi teke toiko pérenniser, toto comme c'est Tshisekedi Nzambe na biso, non. Mais par rapport aux volontés, au Fatia Talisi biso, na bolingo Talisi biso, il y a quelques moyens, les lois Rwanda commis par terre, l'intérêt est commis menacé. Je pense que il est important pour Nabiso de renouveler confiance Nabiso pas Fati Béton. De revoir la constitution, autopé ça y est mandat Sika. Il y a peut-être 7 ans, une seule fois renouvelable, aïe basunenga ya travailler. Merci. Naza sûr que mboka autre sa solution. Merci. Kokota, mboka oyo nenga balobaka toujours que l'Afrique a la forme d'un revolver. Merci. Dont la gâchette se trouve en RDC. Et la personne à qui nous devons faire confiance pour faire développer l'Afrique et la RDC, c'est bel et bien le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci na mwana Congo Ludovic Milambo. Na kolongola mwa moke un tox o na landi na tongo lelo na ba média déjà où il travaille à contre. Information palpable positive ya tata mokonzi wa ekolo. O yaka kolongola information ko tcha des informations na o ezali diplomatie tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boyebi comment est-ce que il se bat matin midi soir à le spectateur na likambo etali partenariat gagnant-gagnant entre ba pays immense oya atambola kanango. Émirats arabes boyebi comment est-ce que mokonzi amboka bimi azongi. Et ici, je tiens à vous signaler qu'amis téléspectateurs, Émirats arabes, andimili sous paix à dépêcher. Ba membre ya gouvernement na lombangu en urgence à le Congo démocratique ba komakiao. Ba yena mission nini ba ye ko accompagner pe ko appuyer. Ministère gouvernement d'abord congolais na biso. Ba ye ko accompagner bango na naufrage bito belelagi na ba télévision pona quoi na biso ama indombe. Batu bazali négligé. Naufrage wana déranger batu. Mais tala Émirats arabes na accompagnement on appui. Il y a soutien à chèque moko o ba pesi pour naufrage wana pardon na quoi maïnobe mais to comme on a fake news déjà maman Aziza Mouna na détourné mbongo wana ministre affaires sociales a détourné mon solo wana o ba pesi coûte en espèces des ali chèque. Alors vous allez voir en image aussitôt remettre officiellement maman wana ministère à salinini azui chèque a créé commission sur place. Commission ezalina équipe ya Émirats arabes na quelques membres ya cabinet na baye bana ko travailler comment est-ce que mon Solomon ne ko komela bandeko na biso na kwa mai ndombe. Nous avons dit na bandeko nyoso ya intox au détournement en affaires sociales lokuta peuple congolais. Nous avons dit. Très bien. On va finir na makambo etali 100 jours ya gouvernement maman Judith Tuluka Tsuminwa. Ba ministre o basali musalate nzamba pambola bino.
bofutami na mbongo ya ba Congolais. To pesi bino confiance. Mais en retour, 100 jours yango yo, libungu tulu. Nzamba batela bino papa mbola bino. Mais remanema soki eye. Toko tanga ba komona bino pe toko seka na télévision en direct. Ludovic Milambo, est-ce que Julie Toulou kazali fier lelo sur les 53 ou 54 ministères en Gopé? Tori koloba ete ata la moitié, ata un quart. Ya bateau basali mosala. Si est seulement si ou est seulement vrai na koloba, bateau basali mosala. Tori kola kisabango à la face du monde lelo. Na banalise na biso lelo que talande koyo asali boya asali boya asali dans ce 100 jours. Ce qui va aller te kanga chapitre au maman Judith en tout cas débosser démission nae. C'est parti, vous avez la parole. En tout cas, moi personnellement, je tiens d'abord à féliciter membre de ce gouvernement Souminois. Pekopé sa mbote na premier ministre Nabiso, maman Judith Soumino et Sika Yazali. Koloba était nomination nae en tout cas toyamba ki na maboko polele parce que c'est pour la première fois na kati mboka Nabiso moi na moi si la premier ministre. En tout cas pour Nabiso za ki fierté, ndenge mokonza mboka azali ko bunda makamo etali parité mais aussi ndenge loba ki azali champion na otali masculinité positive. Donc biso na niveau ya ba communicateur nous pouvons que saluer cette décision ya ko nommer madame Toulouka et je pense que depuis azali wana madame Toulouka Julie azali ko sala musala malamu azali ko accompagner ba ministre na ba peño so ba pesa pour na peut-être ko fongolelo ko moko mon forum moko ma conférence moko elle est toujours là sur le terrain en tout cas na pesio mbote maintenant o etali 100 jours et senga na biso tozali ba kongomani to évaluer pe moko na moko lo lenge nini ako sala musala parce que nous avons constaté et là ma misusu ba travailler na léthargie na mollesse na négligence na nonchalance moko oyo ezali ko pesa ba kongomani pe kanda mais appel ba misusu oyo ba se démarquer makasi parce que na koloba ete ba sondage oyo ko sala na plateau na oyo ezali pensa ko motiver oyo ba ministre ebele balandaka yo ba comprendre que non il est grand temps to travailler pour l'intérêt ya mboka lelo ndenge to bane ko na kala ba détournement ba ministre ya régime ya kala lelo to ko mona ministre akomi ko banga ko simba mosolo ya mboka poni ni ayebike a IGF ezali wana alingeta ko telemelanga a pe basali année na makambo tele économie il faut to yeba ko simba mboka te a pe boye donc ça veut dire que au moni que mokonza mboka apesi éducation ya sika pa ba ministre ko sepena ndako te pa ba nommer yo mais yeba to na charge ya munene mokumbela monene mokumbe zali monene yango au moni na lobby était par rapport à ministre on va se démarquer na une ndakisa lokola ndeko Grégoire Mouchai Moutom on a dit ministre de l'agriculture en tout cas félicitations parce que non kuna ezali à boire à manger ndeko Ludovic kuna boire à manger solo pe à détournement to koyoka wana côté agriculture wana ndeko Ludovic ba intox ba linka ba bebisa image ya Grégoire Mouchai Moutom ozali fils digne ya UDPS moi na mboka ozali ko sala musa na malamu wapi aiko accompagner un autre fils digne ya UDPS ozali mokonza mboka Fachi Béton ça veut dire que Grégoire Mouchai azana posa mon côté na kala soki ba nommer mutu ministre agriculture azo baye oh ni batininga bikauka mais le lotala Grégoire Moutom va comprendre que non c'est un grand ministère d'ailleurs le chef d'État n'a pas fait de ce ministère un ministère simple mais c'est un mini-état ça veut dire que ministre d'État ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire ça veut dire c'est un grand azara moko na ba ministre de défense na ba mutamba bazana ba mutamba ndozo mona bangwana oh agriculture comme bongo oui c'est un mini-état azana mini-état ce n'est pas n'importe qui ça veut dire que le chef de l'État na vision na ye na ba projet na ye ana posa amona ba millionnaire non à terme ba minéré amona ba millionnaire teke non amona ka ba politique non. On peut devenir millionnaire en cultivant, mon frère. Très bien. On peut devenir millionnaire, yakoye banenge yakosala bilanga, tokoye ba kolona, koloma be bambisi. On peut devenir millionnaire par rapport à ça. C'est ça la vision du chef de l'État. Et lorsque Grégoire a compris ça, a captivé yango, alors il faut travailler yango, bazo lancer campagne agricole calamité comme on a automoni ba fiche na réseaux sociaux très bien au moment même ba on a écran na yo campagne comme on a rentrons tous au champ bisonyo tozonga wapi donc totika minéré totika cuivre toya kolona omoni tango balobaka désenclavement omona ka batu nyonso bakanga maka na nzela moko boulevard biso so nzela kozonga ndako yango wana nzela kozonga musala yango wana yango mona ba mbouteillage ya makasi soki mutu nyonso akanga na minéré toko développer te toko boso te mais ba yemisusu oyo botanga na makambo etaka agriculture bokende kuna Grégoire Mouchai Moutom bazawana amemi ba réforme kana mingi te loi mo aux a voté au niveau assemblée nationale ba benyango la loi sémentielle donc ça veut dire qu'il est en train de travailler ami pesi makasi a lancé même kutu campagne moko awa topé projet moko ba benyango
un hectare pour chaque étudiant. Cela veut dire il y aura 5000 hectares. Étudiants, ah bah projet wane zakanango bambodi hein, bah étudiants ba koya ko silika pa bandeko. Les ali projet très bien. Mais nous devons encourager les projets. Très bien. Nous devons encourager les gens qui ont baningi ba participer dans la vision les chefs de l'État. Et moi je pense que déjà makambo ya bandi na moni ba te bazongeli bilanga. Ba to balingi ko ba travailler. Au campagne on est aussi toutes les 26 provinces, mais aussi ça va toucher tous les 145. Mais pourquoi campagne de sensibilisation à tous on a bilanga? Na moni bondi pesa affiche, na moni affiche koko sa chef de l'État, koko sa maman je dis tout quoi. Au lieu de mettre le petit peuple, ba maman wazole la baza misalate. Campagne wana, o ezali kaka ba flatterie o jale lote baza ko lobaka ba. Campagne de sensibilisation pour na peuple. Mokonza bazolo ke la biso effigie wana ba kopesa biso tout à l'heure. Mokonza mboka fait 17. Et loko bino boko pona la te et nini. Allez-y moi na Congo. Que visionnaire. Yo kocha visionnaire libana makambote ele kola moto anga sambela mais abo kotanga ko nzambe. Bon sambela kasi batala yo sambela po oboko kotanga ko nzambe sambela oko sambela nini tata mokonzi asengi yango te ndeko asengi na bango basala lobi bango bazali bana misala ya peuple très bien image wana image yango azo ba kongomani bazako ke tozongela bilanga tata mokonzi ayeko sala nini ndeko image wana moni filigamu wana yo ko mona petit peuple te filigamu mona se wana ba peuple ya politique wana wabi peuple asimbi ata Congo wapi tozonga na bilanga na nini na politique ye wana asimbi Congo te affiche ça déjà na ko critiquer ndeko si nyamboka to travailler pour ministre asimbi nini ni pao même ministre ye wana yene zali chef ya gouvernement yene zali ko conduire fil mokonza mboka lobaki muto akamba biso mama Judith Suminwa ko sala e confiance yene zali chef ya fil yene akamba biso et bongo ye moko ministre atele mbote ko laksa tozonga na bilanga atele mbote alati chapeau ya vert le vert veut dire l'espoir la couleur verte veut dire c'est l'espoir nenga lati yango elakisi ete azo pesa espoir na ba kongomani tozonga la bilanga bana Congo, la bilanga, tolona, bilanga et comme ça biso ba millionnaire, bilanga et kensation du bosso yango na. Ala qui s'appelle ba Congomani place à Colonna. To Colonna, tozali na ba terre arabe. Merci. Na biso ya malamu, donc na ba Colonna tina ba Goma, ba Boma, partout dans toutes les 26 provinces, to Colonna. Merci to le kasoke zaina bandeko basusu ndeko Ludovic. Na ndeko mosusu to pesi mbote makasi na ndeko oyo, un jeune pépite. Un jeune oyo batu les gens ne s'attendaient même pas à lui. Les gens pensaient peut-être que akoya wana kozalo kola kaka eloko moko ya pamba akoleka passage moko kaka inutile inaperçu. Très bien. Malheureusement pour eux. Mais le jeune Teddy Luamba. Très bien. Ah, ressources hydrauliques. La pépite du gouvernement. Judith Suminwa. Moto oyo chef de l'État a sali ba déplacement na ebele na ye. Omoni na betando ike. Parce que soki otali na ba objectif o ba pesa ki na sa ko ngazali moto ya investigation moto akota kapozo information na ba objectif o bango ba pesa ki ye il a reçu au moins 4 objectifs. Très bien. O ba pesa ki na ministère qui pour na ministère il y a ressources hydrauliques et électricité. Très bien. Na kati wana ya liboso qui assainir le cadre légal, réglementaire et normatif du secteur de l'eau et l'électricité. Très bien. Fiabiliser la desserte en eau et en électricité. Très Troisièmement, apporter de nouveaux investissements dans le secteur de l'eau et l'électricité. Et enfin, revitaliser la croissance économique de la République du Congo en passant par le secteur de l'eau et l'électricité. Très bien. On est allé à la mission principale. Na objectif ba mission ba PCA. Na makamo etali pour fiabiliser la desserte en eau et l'électricité. Au mona ki image moko na Goma, plutôt na Boma. Maye baneko bimate kuna na quartier wana. Mais population ba sepeli ba ko lela ba ko ganga. Ah, na Congo central là. Na lobby na Congo central la maye baneko bimate. Très bien. Mais te dit lomba lobby na otali les images parlent. Les images parlent. Très bien. Bota la bino moko. Les images sont là. Très bien. Batu baneko lela maye ezalité ba ko kufa maye ezalité. Mais te dit lomba lobby na mosala ba pièce nga ko fiabiliser la desserte na en eau et électricité, ye wana pesi maye. Très bien. Maye wana bimi. Très bien. Et ça dit na ba coin mosusu wapi kuroza la quitter. Ndeko yo yebi yango yo zali mutu investigation. Oui makambo baneko leka. Ba lobi bisika mosusu courir baneko leka te na niveau ya Mbujimai. Mais makambo nini eleki kuna niveau ya Mbujimai. Allez-y. Donc mona ete mwana mboka Teddy Luamba akena niveau ya Mbujimai lelo to koloba ete voilà dossier yango pour to lobaki na bino biso tozaka wana pona kopesa biyano. Na niveau ya Mbujimai mai epesami
courant côté ezongi bato bana ko fana molili balobi alors que Kasai bato ça kolela kezali abandonné Kasai bato ba osala ba forage ndeko Kasai yozo ya kokumisa te dilo amba na plateau ya télévision bato ba kolela forage eza un peu partout bato ba kolela mayo eza mai ya ko compter bisika ebele koko so ezali ebele koya na télévision to ko sa petit peuple ndeko Ludovic Mila ouais ngwa de pesami très bien na lobi bato ba ko sepela parce que na bisika o courant ezala ki te courant ekoti mwinda epeli ya babenga etedi pesa mwinda tedi pesa mai. Donc ça veut dire que non bisika oyo carence ezalaki sécheresse ezalaki tedi Luamba a mis en œuvre un grand travail l'autre koloba été misala et salami pe bana ya Congo nyonso ba ko zo mai pe ba ko zo courant. Très bien. Ndakisa mosusu na makambo etali investissement yo moni yende ngatambo na mokonza mboka. Très bien. Na kati kuna ya Chine bomona ki na Chine ndenge a signé ba contrat pour na basala o ezali photovoltaïque. Ça veut dire que pesa bana mboka courant à niveau énergie solaire. Très bien. Ça ce sont des innovations à applaudir, mais aussi à signer. Ah to za makasi na ba contrat mona Congo. Makasi na biso ba projet na ba contrat. Concrétisation ne pour na ba congolais ali très important. Babilo ba ko bengango ba investissement. Très bien. Lelo ba investisseur chinois bandimi koya na kisakona Shanghai Electric endimi ko signer contrat na biso ba koya ko travailler ko na ko pesa mwinda. Très bien. Ça félicité. Merci. No lenge te dit moi te dit Luamba à vendre image mboka o, à vendre mai ya mboka o, à vendre courant ya mboka o, en tout cas et ça dit pour l'intérêt ya bana mboka. Merci. Et c'est na biso to pesa et confiance to ici na moteur na biso parce que il est venu travailler na Hongrie bomoni na Hongrie le chef de l'État il est allé chercher des investisseurs bomoni partout les États-Unis à l'ouki ba investisseurs mais aussi ezali na mwana mboka o na Sili sawana parce que to ko habiter soki liste no ezali molai na pesa occasion soko soki sa ya Samuel Mbemba Kabila Kanda vice-ministre ya justice Samuel Mbemba il pas se démarquer bolandi dossier oyo na ça qui yo le chef de l'État a mené des hommes de confiance. Très bien. Ndaki c'est le ko la Constant Mutamba oya memi pe ba réforme na niveau ya justice état généraux pesa ko banda état généraux ya justice ya mona ko salama mais mwana mboka ozali vice-ministre de la justice contentieux international bafunda ki Rwanda to utiliser ki lokola 3 fronts. Front ya liboso to utiliser ba front militaire. Très bien. Na front militaire au moni ba soldat na biso bazo bunda. Na ba front diplomatique bo moni lo lenge to travailler na niveau ya diplomatie pour na koluka ete kimia iko taka mboka. Yo na image. Le vice-ministre de la justice. Vice-ministre de la justice. Samuel Mbemba Kabuya. Ah ezaki mokolo point de presse je pense. Mokolo point de presse. Mais lelo Samuel Mbemba a memi front judiciaire. Très bien. Toke ko samba na Rwanda to fundi Rwanda na CPI. Pe to fundi bango ozali na tribunal ya EAC. Donc cela veut dire que tu as la makambo ya Afrika awa. Ya Afrique économique na niveau Afrique centrale. Très bien. Quand on ko funda bango, boki makambo Rwanda akoloba. Na ba avocat na Rwanda bandeli nini? Rwanda lobi ete ba document oyo ba congolais ba memi ba avocat congolais ba memi ba document les en français, moyen surtout en français salité. Mais motuna yi moko o Samuel atuni bango. Oyo pe juge atuni bango. Mais vous êtes un pays francophone. Très bien. La francophonie est dirigée par qui? Très bien. Mais n'est-ce pas par une Rwandaise? Très bien. Moi, si mais comment vous dites que non, les documents pareils, vous n'arrivez pas à lire ces documents en français? Très bien. Déjà, Samuel Mbemba na mayele oyo, Zamba pesaye, abimisi même Macron na poisa. Koloba ete, bon, moi, makambo zali ko sala. Biso premier pays na makambo tali langue française. Boti biso libanda, mais bozi Rwanda bo pesi bango. Très bien. Mwana mboka lobi lisusu keno, to komina bango, ba Rwanda ba lobi ete procuration ya ba avocat congolais ba na droite ya utema abasamba procuration makambetali procuration bango il y a un problème. Merci. Il y a pas de problème. Juge Asengi bazonga dans 48 heures pour na koluka moyen baso pour vous dire que na komela mai ndeko na ngai c'est pour vous dire que ndeko Samuel Mbemba lelo oyo azali mwana ya papa Mboso Nkodi Mpuanga wapi agirer pe fidélité envers le président de la République basali dio moko ya makasi. Moi je pense que na makambo etali ndeto fundi Rwanda nous aurons une très bonne cause parce que avec Samuel moto atangi merci atana sima fachi beton tokozwa game moko ya malamu toko gagner bitumba oyo merci, le Rwanda sera inculpé barokanga bango par rapport ya makila o bango batangisi bato bango babomi. Moi je pense que Rwanda a osana bien que tokomi na suka nazo peso maloba suka mela mai
l'homme d'investigation. Ezakaiki qui s'occupe de Koutani Nae, na tête à tête, au ami téléspectateur, communicateur privé, à Tata Mokondi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, au Akosa Moussala Nae. Na sengi na ba communicateur, moi mingi, botika koyaka na ba plateau, sérieux le rôle à plateau, yo, ko balbicier, te pe ko luka, ko salao, to benga ka ba intox, jalelo, sans information. Je pense que ce comme Bengami communicateur d'investigation, voilà l'exemple avec des chiffres, avec des éléments palpables et puis la télévision, ce qui, moto, nyo sa kocha temeneb sarabino, champ est libre. On a droit à réponse à moto, nyo sa roba kende kolidovic, à cause du peuple. Rapidement, on va prendre sondage à peuple congolais. Amis téléspectateurs, na cause de sondage, et puis nazako zongi samaloba et pas Ludovic to si samakanisa baimbo kalelo. Sondage ya lelo na fandi na meki ko sala ba investigation na ngai. Na ba mama ou bazai na gouvernement, j'ai dit Tutuluka Tsuminwa. Vous voyez que sondage, les gars, 5 personnes. Mais na louki 5 mamans, 5 ministres. Na gouvernement, j'ai dit Tutuluka, bakoki ataka traité. Na lobi iyo. Nukula na zuika kami sato. Na keiko lukasko na ba vice-ministre. Est-ce que zaï na ba vice-ministre, kuna na kipe moi sito mobilité. Mi balé kaka poto ko kisa 5 na sondage. Na zupe mi balé na sondage. Oyo ba se démarquer na 100 jours. Ba salipe musala. Sondage à l'homme de Makelele. Ce qui yo boy pesa biso sondage na yo. Bon di pesa ngali boso maman j'ai dit Tutuluka Tsuminwa. Ye wana en image vous avez komona malgré manso bato mosusu baza ko ba na ba plateau ya télévision. Mais l'homme de Makelele a pessier mo quoi que soit parce que azali un peu partout. Et puis l'information n'attend nyonso ils dans le secteur nyonso j'ai dit Tutuluka Tsuminwa a ko zalawana a ko pesa orientation coaching. Oh, y'a pas tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bravo na yo maman, j'ai dit Tutuluka Tsuminwa, moto ya mona sondage aba maman oh ba c'est démarqué na gouvernement na yo moko zaiko kamba. Photo ami balé pesangai ministre yo yo maman paix affaires sociales. Ba ministre baleka na bango na affaires sociales, mais na moni moto ya motema malamu. Oh solo atate ya détournement. A ko travailler pour l'intérêt ya peuple congolais. Ba naufrage. Ba délaissé de guerre, banaya basoda, basia basoda, à tout moment, en urgence. Maman ya azali. À côté na sondage, l'homme de Makelele. Ah, pour na ba maman. Oh, monsieur, c'est l'équipe, il y a 5 meilleurs ministres. Oh, ils allaient pour na ba maman. Misa tukak. Ils ont aussi dit ça, na maman, ya affaires foncières. Akasia bandubula. Azali maman, tango na mekio, kota kota. Atali ki bo mwasi na été. Ba risque belé na ba homme fort ya République. Oh, ba kenda ko kanga ba site ya l'État. Kangabanda ko l'État a ko travailler en synergie. Na ministre anabiso ya habitat. Maman za ina terrain. So ki ka to beleli maman ya kotala. Ba construction anarchique ezali koto. Spoliation ezali awa akasi ya bandubula ali. Mokwa ko so na yo koti na sondage ya l'homme de Makelele. Na keina ba vice ministre na zuka mi balé. O ba se démarquer. O yo bino peuple bo sentir que baza na terrain. Ya liboso ezali vice ministre. Ya justice. Samuel Bemba. Mineta, il y a justice au réalité, ndeko ya ko zo relève à temps réel. Azali wana ako pesa, ako jouer rôle na la vice-ministre à justice, moko ako swana yo, ndenge ka to baki était chef de l'état sali cette fois-ci, sélection à mala moitié, la personne qu'il faut. Na côté ya vice-ministre. Na kei na côté ya défense. Na ko bisa na milu que vice-ministre à défense, moko ako swana ye, mwana mboka Samuel Adubango. Félicitations et courage. Na musala oya zaiko sa na défense. Vous voyez que secteur ya défense, il y a un secteur te quoi le secteur à justice, le secteur affaires sociales, le secteur à tedi lo. Kune ezali ba sekele pe moi mingi. Mais il y a des choses où ezali ko lekama na kokuro bato mi bale bazaiko dio na ena gi moi de vite en tout cas, il y a pas match. Na bato baleka moi mingi. L'homme de Makelele na silisi sondage à lelo. Mais l'obi ami le spectateur na koya wape na sondage il y a 5 généraux. Depuis Félix Tshisekedi dans la tête de ces pays, Oyo Bazo ko accompagner la République. Ah, Nazoloba. Oyo Bazo ba décision pour la République. Oyo Bazo accompagner le Congo démocratique. 5 généraux. Oyo Zalo Routa na phare de ces polices na ebiti na kotanga bangwa 5 pour na kopesa bango mo kwa koso. Sondage à l'homme de Makelele est aussi ici. Le Lolu de Vikumilam, vous avez 1 minute pour na synthétiser ma immense autosololia wa kopesa mbote na batu nyonso batala kibiso na occasion ya makanisa ba imboka lelo. Je tenais ici pour ma dernière phrase ou mon dernier mot
à dire ceci à l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, que tant que vous avez la confiance du chef de l'État et tant que vous faites très bien votre travail, sachez une chose, que nous serons derrière vous, que nous allons vous accompagner parce que vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche pour parler. Le bienfait que vous faites, cela va susciter des bons samaritains. Et c'est les bons samaritains auxquels nous parlons aussi, ici plutôt, Batuloko Labiso. Oh, tu as une relation, tu as une liaison, mais ton monde était la façon que vous êtes allé aider ces pays. Donc, essayez na biso to accompagner mutoko yo. Pena senga mokonza mboka. Afongola na emisu. Ba pratique o ya ko lukara moyen ya batu moko boy o yo mokonza mboka. O bengani bango déjà. Ba koma ba chômeur, mais ba ko luka ba zonga, ba bebisa image ya moto o yo normal ko la Jules Alinguete. Pona ba ternir image na mokonza mboka. Mokonza mboka. Fongola misu tala batu wana. Nicolas Kazadi a commis un problème sérieux. Merci. Asa ko aider yo te. Ako futaka ba communicateur. Ba robot communicant pour ba détruire image ya mboka oyo. Merci. Détournement moko esalamité parce que yo moko mokonza mboka ndeo inisaki commission wana. Merci. Nanya détourner, nanya zumbongo wana tokoye bango. Parce Merci. que moto moko te azumbongo lelo banzele komo salama. Bakalema mbuji, ba rocade, nyonso esalama parce que 7 milliards ekoti. Pe na profiter. Kopesa moi joyeux anniversaire. Na ndeko moko komo na JD Mafuta. Joyeux anniversaire na yo na yebi ke sika yo zali. Nzambe ya pambola okende liboso parce que sengaki tolo bela yo pe na kati ya chaîne na biso ya malamu itala maka JD Mafuta joyeux anniversaire pe mbote na ngai na bakongomani nyonso bandeko nyonso balandi biso na Teddy Lwamba esika zali na Samuel Mbemba Kabuya pe mbote na Grégoire Mouchai pe na équipe nyonso oyo bazali ko accompagner communication plus. Merci amis téléspectateurs, je pense que Makanisa Baimboka elelo et Sili ngai na bino tokuta na mokolo mwa lobby même heure même chaîne. Merci na bandeko mingi bozo komena biso surtout na ba plateforme nyonso, ezala TikTok, ezala YouTube, ezala Facebook, ezala pena ba émission bo nazo ba message vraiment ebele. Bravo, botika biso neka na losambo. Botika biso na losambo, nzamba continuer ko batela biso. Nzamba pesa biso souffle de vie. De tenir, ce n'est pas facile d'être chaque jour, matin, midi, soir. 2 émissions par jour, c'est pas facile, amis téléspectateurs. Et je crois que Namakasi, il y a direction générale, il y a communication plus télévision. Et Torozala toujours wana parce que Tozali bien. Tozali bien. Et puis Napesi. Merci l'équipe technique Nabiso Mobimba. Merci na Adomo Shazaki Nabiso. Merci na Jacob. Merci na Tatou Chamboui. Merci na Misapiata, le Bondi Vukulu. Et pourquoi pas l'assistance. Yamoko Abiso. C'est presse. Iskaba journaliste Abandon Wanaka. Monsieur Duvanti soit canapé sur mon quoi que soit jeudi madame Munayo. Makani Sabaimbo Kesili. Lobby Torokutana. Pour l'édition Yasika. Mais lobby est cause à la plateau moko spécial. Plateau wana spécial est cause à la batu Afridex. Bato Afridex, mbaki bato moko abokaki, ba dénonciation basalaki. Bato Afridex, ba komelaki communication plus na lombangu. Sengeli baya na droit de réponse. Ici je tiens à féliciter équipe monene ya communication plus. Oye travailler administration à vitesse et à rapidité pour na ko répondre pe bango na lombangu que selon le loi de la République. Toko ko pime la bino jamais droit de réponse. Makanisa baimbo ke ko zela bango lobia. Moïse mu ya retourna makamuno so etalamami na Afridex. Est-ce que va détourner mes alliés? Est-ce que Kounez ali papa et maman de ba ko gérer? Non, son a retourné en wao. Mais si seulement si bandeko bayete parce que bazali na invitation officielle na bien sur na télé. Ce qui bayete copie pour information peut que ndaki déjà dans ces sacs. Nous avons dit au revoir.